Bien-aimé, landanga na bokebi na pokwa lelo. Koleka vidéo te, s'il te plaît. Koleka vidéo te. Nzamba tinga na ebiselo ko moya malamu pona vina yo. Yo oza na problème moko zo déranger vina. Yo oza na situation moko boye o bande ko zela septembre. O moni ko moki na suka. Tala l'autre za le 25, tu te na 6 jours. Mois septembre, na lobi bien na mois septembre tu to ko ma fin. Le boko nzambe ko visiter bon na yo. Komi tungisa to moni butu nyonso atamu lili na ngweza makasi ndenge nini. Suka eseda kamoy ekota. Ba problème oyo kuta na moto ozomona et ko céder avant tout comme le 31 septembre oyo na kombo na Yesu. Ko désespérité. Dieu est avec toi. Nzamba tinga na ebisa yo ki azana yo. Mais ezalaka na elikia okomona loboko nzambe na bomo eno avant tout comme le 31 septembre oyo na kombo na Yesu Christ. Écoute-moi bien. Celui qui juge ton présent ne connaît pas les grandeurs de ton futur. Dieu écrit toujours mieux que les hommes. Nazo ebisa yo. Nzamba okamwisa avant tout comme le 31 septembre. Septembre ko lekate. Beaucoup nzambe ko se manifester na bomo na yo. Ebi déclaration ezalaka pona kolungola ona ndwa moko po komisa ona ndwa moko. Même pona ba déclaration ya bango na notomba déclarer za po ba lungolo na ndwa mais ba komisa na ndwa moko na be. Ngane ko déclarer pas et pas na yo. Nzambe ya lola oya sali kolona se obiso to ndimela za Jésus Christ. A déplacer yo na ndwa oya paso za amemo na ndwa ya sengo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe nanga apambola bino. Bonne nuit à tous.